wana tusengi ba chance natuni yo tosalaki sinsani. Combien d'argent vous avez donné? Oh, naraki nelogulaka tena pesa que 20 francs. J'ai dit mais vraiment eloko ke musika na Japon kwa oke ndakuluka bonheur alors sikawa oya kupesa na sinsani yo lubi olingi obongisa lingomba na 20 francs. J'ai dit nako kabinote et comment ça que lui a dit non trop loin. Boka ni anakati na binote nini te surtout binu bakimbangisi lukumoni sanga soni batu ba mukili baliawa lukumona baya kutala bino na kati ya bino ale etumbesi bimi albingana boyi makamboana vana malamu lusala yo soto malamu albi baningana binu na Paris twana lingomba na kata Paris tango bazairwa epai pa congolais epai. Alors soko makambo ekukanite ale babulani makofi na kati ya ndako Nzambe. Alors bamindele bakoya kutala bango olingomba tukenda kutala na Kisasa bato motema malamu kasi batu bakubunda asimbinzilake na lubilu yana nyongo lokofuta nyongo wana après il faut le futa ngukana le futi te passe yana bino ngwana tolongo na Pointe Noire sinon bayambi bisu malamu oyo bayaki promete ke baya kumonisa ngai oyo bali capable kusala namonaki bango te namonisi bango ndako yango wana porte mosusu te porte wana soko lolingi loya kopesa ngai kusala visite loya donc tolongoli kuna na aéroport bamosusu babandi kulela ok trop vite wanda wambamba tukuluwe avion poa ojonga na Brazzaville lobby kasi lelo ya di trop di programme nanga isi esili lelo yo tikana jonga na Brazzaville parce dimanche papa Fumalongo akendaki akenda na Angola akojonga na Kisasa akoya kukamatanga na Brazzaville donc maya kuprolonge daka Nicolas wa yadite donc bino surtout bino bato ya soirée spirituelle lwana devoir a monene loke kulia kona yalipwa na bino moko te il faut bango yo surtout balia boliango na bino sika moko lomoni mosala yali trop lobi nakendaki kutala papa Fumalongo mawa esalaki ngai asi akondi lokola nini alors albinanga albi papa kulutu tangu naye kukamata yo na Brazzaville namonaki ye walaki nzutu bien
C'est vrai, papa, depuis nakendaki na Brazza, na Pointe Noire, na Jongi, baningisaki ngai te, bato kisasa mutu bakuningisaka ngai. Donc batata na bamama mokolo mosusu tokosolola. Soirée spirituelle, loyeba ke eyali mutu asasukuli elamba na ye na savon ya pamba eyali mutindo mosusu. Oyo asukuli elamba na ye na savon omo eyali yaka mutindo mosusu. Yango wana mbote na kusenga bino nyonso tu luse prepare makambo yali ebele na nzela oyo tokokende. Lubongisa mitima na bino tokosenga bino makambo misato wana yali pamba te. Bénéfice lokomona na yango. Donc losala makasi tomonisa biso yali bana Nzambe. Mosala yo soto tokotumisa bino yali po bonheur na bino. Toyala bana ya botosi. Toyala bana ya botosi. Soko toyali bana botosi makambo yo soto eyala très bien. Kasi kana toyali bana botosi te mabe. Okoka kuluba te yo mwana botosi alors que okumonaka moninga na yo jua parce que ya kupata kitoko ya yo basumbelaka elamba kitoko te. Wana yadi dikunya diako si okotisi na motema na yo mabe wana. Tolinga na bolingo ya solo bino wana bukama na lubilaki binango chaque fois na kulubisa bino na lubilu pesa exemple. Tokupesa exemple na makambo yoso tu bizali na bino kupana na baninga na bino. Il faut loyala bana et pas yo surtout lolobi tuyari ba mwinda. Mwinda okokena kukwea na dibulu te parce que wana mwinda na yo. Sika dibulu yadi okokima dibulu. Comme bapesi biso moyen ya kumwana na bino liaka nde toya kokutana awa nalobisa bino moke wana ya lisolo ya famille naya kokotela bino awa parce que paresse oyo lozwaki na nsima na nga namoni yango esengo te namoni babrike losali awa c'est très bien mais loyebi combien de temps n'a dit absent hein? Dans 2 mois, tu auras une mission. Lelo yala na mission tutala musala lokusala. Et vendredi, bakoyaka lisusu te. Vendredi, biso batambusi moyen que tokona baninga na biso batambusi na bandimi awa. Pour biso na chaque vendredi na mercredi, nous allons toujours la soirée tokoma susu. Oui, mais tokona baninga oyo ba seconde biso batambusi na bandimi. Nakoya vendredi prochain. Nakoya kutala bino bandimi. Batikilaka bino bato awa ba salisa bino na mabonde na makambo yoso tu kasi namoni ke lokomi koya paresseux na boy na matadi lusepelaki ingeta asali bino malamu pourtant kuna yali luyalaki na kata
il y a des villes à mon été, villes à Mukekasi. Il faut lui avoir conscience que Banguyo surtout voilà qui conscient ya musala bakusala. Ngwana ba vandisi binu malamu e gouverneur Sikawa Aibi Lingomba. Asa leki nankamba. Donc oya laki kuna liboso a prometté ti. Allez, kanisa kia kufanda 50 ans kuna na Matadi kasi allez va changer. Donc tukumeka kusala makambo oyo ekoki kwa tuana na kabambi ya mission ya kupesa kulonga baninga na biso ata ana libanda akoya kokotela bino namoni esengo parce baninga na biso ya katolike bakotia ya nzambi malamu naoki bakotia tukenda kaka wana musala bapesi biso soko na libanda tukupesa exemple malamu bien tata nzambi akufungulila biso nzela mais il faut luvanda bamodele musala yo surtout lukusala nini yo surtout bien lumonisaka luyabandimi ya tata Simon Kimbangu binu batuloya na mwinda balukaka sika mwinde yali ana sika mwinde yali te balinga sika mudidi te tika balela bino bakoti awa na mosala na nini yo surtout lumonisa bango exemple que bakoti nzila mabe te bekukota na nzila malamu tokani bamama. Donc nakutika bino 10 minutes tata pasteur continuer mais je reviens. Papa Kisolokele souvent ça qu'on se faire soigner na poto. Choc à Zouaka, tant que papa il a eu accident le 29 juillet 1958. Parce que quoi il s'est brusquement le bio, il y a que nous diangue d'akouf. A gangi a koi face à moteme bandaki. Wana ezali bozongi. Tozali kolakisa ndenge nini pambate tomonaki ba film na sanza oyo tona yenga oyo yuwana ye. De se disent il y a Erzaïr, Tangwana, Zaïr, ici. Pour tout le monde a rectifié papa Kisolokele. Papa Kisolokele, notamment le 12 février 1914. Yewana Zakosika, Nabokilo Naye, Papa Mayola, Martin Passerelle, Papa Diangenda, bolingo ya bana misato ya bapapa elekaki biso ndenge bamikisaki ndenge balinganaki elekilaki biso nayebi te soko baetoile misato wana tokomona esusu na mokili tala ndenge bazobuna mais ye kulutu moto amonaki pasi na tata mais après le chef spirituel nani Diangenda amonaki motema pasi te amipesaki amikitisaki même po papa Kisolokele akende Kisangani na papa Dialungala ezali mpona mariage même akenda wapi il faut bazwa fe vert ya nani ya papa Dialungala ngai toyebi makambo ebele pamba te tovandi na bango nameki ovanda bango banda nazalaki na 20 ans
donc nazalaki emwana na mosali te ndako na bango ezalaki ndako na ngai donc nazali kola enfant adoptif pamba te ekeyaki mopesa na mosala moye à partir ya ntango toyaki mpona inauguration ya temple ya matete na papa Kisolokele aloba na biso makambo mingi tozoloba kaka mwa ndambo moko pamba te toyebi te wana ezali na bango libanda famille ezalaki bacolaborateur direct bazalaki omoni wana papa Kisolokele lekelo 1985 mois de novembre tokopesa bana na ye mbote ndenge bozomona papa Firmin papa mama Marie mwana papa Diangenda bango nyonso toute la famille était là papa Nkulutu ye wana papa Firmin bango nyonso papa Alphonse tout le monde était là mpona koyamba tata ye mais ngai na yo tomituna tolobi bapapa na biso bazali bata wana mama Mikala ye wana afukami ye moto abandaki mosala na tata na ye tata Simon Kimbangu tala ndenge ya mikitisi papa Kulutu mpe atelemisi ye wana azokopesa papa Charles Mbote ntango papa Nkulutu azongi pamba te akendaki bowumbu bana 1921 ntango esilaki ntango ya indépendance azongi azalaki kovanda esika moko na papa Diangenda na monkoto 87 bomituna ye grande famille papa Diangenda grande famille baza kovivre ndenge nini na bamama okomona baza kosala programme semaine oyo mwasi ya papa Nkulutu moto akolamba semaine oyo ekolanda mwasi ya papa Diangenda moto akoblamba bana nyonso esika moko oyebi lokola ndako ezalaki moke c'est avec regret que papa Nkulutu akendaki kovanda na Gombe pamba te alingaki toujours kovanda esika moko na ndeko na ye tala bolingo lelo ngai na mibengi nazali mwana ya papa eske maye nasala bakokani na ezali na bango na mateo atei biso mokolo mosusu apesi biso lisolo pamba te mingi bosi boyebi ndenge nini basango babwakaka na kalamu mpona azalaki na colonie scolaire de Boma tobalie na bangando tosi toloba na bino lisolo na guerre ya 40-45 ntango babelgique bamoni ete belgique ezali envahi batini message na gouverneur général wana tozali na monkoto 87 ndako ezali tolomona yango lisusu te pamba te bukamaki ntango bokaka monkoto nde yango oyo sokoki monkoto image yango oyo esi ekenda na ekolo ndako soki omona lisusu monkoto ezali lisusu te ntongo nyonso bato bazosambela wana alors message ye gouverneur atindi bamessager na Boma baki kozwa papa Kisolokele azalaki kosala ye papa Diangenda na classe balobi non message euti na famille royale bobondela bosengela biso babelge bolimbisi pamba te baalemand bakoti wapi na Belgique papa Diangenda alobi donc bokosi ngai nakasi bobitata na ngao te ale balobi ke non bosambela papa Diangenda azwi chapelle wana ezali cuisine ya papa tala esika papa Diangenda azali kolia nsima ya ndako wana ezali petit bureau na ye wana nde azali kosala wana nde monkoto esili ndako ekenda na kolo na ye ekenda etikali kaka elili alors papa Nkulutu sikoyo moni wana nsima na ye monsieur Vazeli moto monene un grand millionnaire mbele asalisaki biso na côté agriculture na bangombe tout ça mais moto oyo adetournaki dossier yango tozali na ye mais sikoyo ye moto aza komonana ke fanatique ya papa nzokande asalaki nyonso mpo ete mondele wana adeconsidere papa koloba eke papa aza na ye na mayele te tout ça malamu société ezala ngai
mais lelo aza kobeta tolo ke yende aza kolinga papa likambo wana nakanisi papa Charles ndeko na biso ayebi yango très bien, mais nyonso wana bavandi wana ezali ndako ya papa Kisolokele kuna na Gombe, esika aza kovanda boulevard Chachi numéro 22. Siko bakende kokuta na papa dia Lungana ntango asalaki accident na ye avandaki nano na Kinshasa ti mois de novembre, omoni na papa Dienge bango nyonso misato bakutani. Ah, les oiseaux rares omoni na kulutu na leke bapesani mbote abi ye leki na ngai boni accident. Soko moni papa na ilamba pamba te pota moni na zukaki na accident le 28 septembre 1985. Yango na za kozipa po na moi bakutani bango nyonso misato. Mama Kitudia ye wana ke kopesa pe mbote ye wana ayambi ye leki na ye pamba te ye azali mwana ya liboso ya mama Mwilu na tata Ndompetelo Mpata Nyambo. Bango nyonso wana na Gombe na bana pe batikalaki wana baza kopesa papa Nkulutu mbote wana la vie en famille. Papa Diange na ye moko tolandaki ye abi papa Nkulutu kokenda na ye pasi pamba te omoni aza kopesa mbote na mwasi ya papa Dialungana mama Kiwa Sisula alobi ye moto azalaki tata mobokoli papa Kisolokele. Lelo toyebi dans l'histoire ndenge nini bapolitisien bazokenda pe na papa papa Diangenda abongisaki Kasavu abimi président. Même Yulu na Braza akatisaki na Kinsuka pona koyokuta na papa Diangenda abongisi peye Yulu président république. Est-ce que ezala Kasavu ezala Yulu nana zaki kimbongisi et soki ezala na bomoto papa Diangenda yaya na ye atiki azala chef spirituel. Mais qu'est-ce qui a empêché papa Diangenda a bongisa yaya na ye Kisolokele pour être azala chef de l'État? Parce qu'il avait attribution parmi les premiers administrateurs territoriaux assistants à qui concourt à Kendaki pe na l'exposition universelle à Kendaki na table ronde. Mais comme na Nzambe makambo ya tribalisme, racisme, nyonso wana ezalaki te abongisaki nani Kasavu. Et pourquoi pas yaya na ye o Diange na mabe? Est-ce que pourquoi abezwaki yaya na ye? Omoni pamba te likambo na likambo ese na tango na yango. Soko oyo ya yo ekoki problème ezali te. Soko ezali te tango ya moninga atikela ye ba songi Lucifer atinda e atika eloko moko ya mabe asali opposition kona na likolo banjelo mosusu kanisa na tango wana bandimeli Lucifer makambo esalamaki na likolo yango ezo continue na bangomba nyonso na basociété nyonso na bafamille nyonso wana ezalika bana mama Neli mwana papa Kisolokele bango nyonso wana na Gombe sikoyo lokola uti aéroport papa Diange na ye kotika ye na ndako omoni papa Charles na papa Zako tala bolingo ndenge Nzambe aza kotinda sikoyo tala ndenge bazosakana tala kulutu na leki puissance spirituelle inouïe. Papa Diange na boya na biso la lune et le soleil na so pas sibika katata na songi ya chemise tour du monde. Papa Nkulutu papa Kisolokele ayebisi biso so ke na poto pour se faire soigner. Bandoki balobi en tout cas moi na simo ke mo tobo. Dès ces 10 euros lokolo moni boyaki na kitaki na bazeko ko simba yango po ete avion ekwea. Donc Kisolokele pona maria tina ya kolobela molingi ya ezali te pona nini tobomba makambo mosusu tina ete soko bimisi yango tokanisa ke tosala propagande. Lelo nazali mosiki tsumu, lelo nazali mosiki kamba, lelo nazali mosiki sangani, lelo nazali mundele nalobike nazali kimbangwisme. Est-ce que ezali na ngai tamboli na ngai ekokani na bato misato Nzambe
mingi to soto ki na ba mindele basala bo batungisa kaka otalela lotomo papa Kisolokele un jour na lobadi yango wana tosala ba hôpitaux mpona kosoigne ye bazali kosala ye intervention passe mais lelo tala ndenge baétoile misato wana elimwi etike na biso kaka na midilingi. Voilà, au revoir. Tomati la voiture alobi papa leke au revoir akitinda tala boyokani tala komikiti bango nyonso misato bakutani leke na bango lokola voile eza na maboko na ye bamipesi bamikitisi toke na bango misato lubumbashi bayokaki meme pas libondeli vraiment ngai kutu moyena lubeza te malube suki ngai tata azali akendaki mobemu na brazao na oseyao na pointe noire pourquoi baluba pointe blanche mais baluba pointe noire yani zeibi pourquoi babokile pointe noire awuti kuna asali mobemu na braza ti wuta ya ye papa tomonani nano te lelo aye kotala bana na ye bawuti epai na epai tosangani na zone mer baninga kamata mouchoir kamata maboko mapasuki il est là il suffit de vous mettre un doigt fini esika wana mpe elonda minango yango wana tosengi na tata na biso papa nous vous demandons de demander pesa maboko pesa maboko
TATA na mama mbote na bino yoso. Nayebi ke depuis mikolo mingi bamwa mingi nakumi na bukama te. Kokanisa te nalaki kulanda bino te, nalaki kulanda musala lo alaki kusala na bukama. Namoni ke mikolo nalaki absent, bino pe lokumaki absent. Nakusenga bino lomonisa ke lwali bandimi ya solo. Lo sepeli, biso sotutu sepeli, bana biso bakena matadi, bake bino lokena soirée spirituelle, esengwe na bino, nga nalongolaki nga nakendaki pe nakendaki na Brazzaville puis na Pointe Noire. Ben, makambo yali ebele ya kolobela bino, mais tokoloba na bino mokolo mosusu. Nakutangelaka nakolobisa bino kaka makambo toke komona na Pointe Noire na Brazzaville. Papa akendaki kutika ngai na libongo. Ajongi tutraverse tuke na simu kuna nga napikisaki bango na lbe fanfare na lingi te baya na libongo. Bazila nga na mission. Eh bien, tosali traverse ya malamu tokomi na l'autre côté, tokote na bavoiture, baautorité ya bango bakokamata biso toke na mission. Toke na mission eyalaki lokola dimanche, or c'était vendredi to traverse ke. Bato batondi na mission, eh bien, balobi na pema moke, bango soto barejoindre ndako ya Nzambe, toke na ndako ya Nzambe, eh bien, basali culte. Nalobi bon, lwalaki kulela nga lelo yo ngai oyo. Nalingi lelo lobimisa mai yango wana lwalaki kubimiko. Tout le temps, oh papa bakulela yo kuna. Tango na yawa lolela tete na mona. Comme ça nakuyeba solo ke lwalaki kulela. Ah, mokolo esengo bakulela kate na le bon, ça va. Tolali na Brazzaville, na tongo baye kokamata biso toke na maya na poke na Pointe Noire. Tolingi tubima, tumoni messager mususu aye albino, loke na tango te loke na kutrene parce que avion eyalaki en panne. Na weso elongolaki na voyage, metango akendaki kuna na voyage, akendaki kokamata pane kuna. Bekolanda bamécanicien na Brazzaville po bakenda korepare avion. Le moni avion
bato balaki kolela ngai ntango bakopesa ngai avion ese tombe en panne. Tokomi na vers 10h30, 11h, allez, beko bien biso avion est réparé. Toke pilote na ye mécanicien bako discuter. Soko toke tozwi panne na nzela elle mabe parce que l'avion je vois que babongisi yango malamu te. Tira balala lobi dimanche bakenda na Pointe Noire. Ngana sikukota na avion na vwandi sikawa lelo bake nalibinga na boyi. Oyi remettre tout le temps makambo avion ngana boyi tokendaka. Eh bien, le mécanicien arrive, voilà, il y a une délégation pour conduire, il y a un arrivé tout kende, très rare tout kende. Eh bien, tout ça dit vol moko ya bizarre. Na batu balaki na 4 avions. Oh, kadiaka di solo réalité. Moutalo badiaka likambo réalité. Bango yoso bakanisaka ke tukenda kumona likambo kuna tukenda. Ben, tata Nzambe akolala kate. Tukumi na Pointe Noire. Baye kuyamba biso wana yali vraiment Pointe Noire. Babenga yanga pana ngena kutia couleur ya pembe. Tomoni makambo na Pointe Noire. Na dimanche basalaki biso théâtre basali biso ya bandoki. Alors natuni je dis mais pourquoi bakosala théâtre ya bandoki? Oh yo mokonzi na bango aussi oye. Eh bien Ngandoki is. Eh bien, basali ba grimace na bango wana te basilisi na telemi na ke kolobisa bango na bike esepelisi ngai te. Oyo adi recevoir mutu te. Lo benga kubenga lo tindi ba délégation na Kinshasa po baya kulandanga nalbi tango ekokite te tango ekokaki yango lelo nakumi na mboka na bino. Alors ekomona ke makambo mingi ya na bino. Bon, culte esili nalbi tosala sinsane. Bango kuna le dimanche, ben, soko basali sa na koboya yango. Mais oyo sango elopesi ekoki na ngai te. Bake balobani ale bajongi sinsani. Nabi bonga na kusimbila bino sani tango. Eh bien, tosali sinsani
te, je crois 6 heures, toujours 1 57 500 francs CFA. Nalbi binu lobaki luana musolote. 1 million et l'ongoli wap. Eh bien, on a invité directement les jeunes pour Moussala pour mardi. Tout le monde en a bango, tout ça la sinsanya ba jeune. Partout, ba usala ka sinsanya ba jeune kasi bango kuna ngongwa. Donc, tout ça le mardi, tout ça sinsani, eh bien, les jeunes ont donné 850 000. Alors, bon, nalimbisi bino luyaki kutala ngana bankuyu na bino na mabiloko bino yoso to wana kasi namoni ke luyana volonté sika na kusenga bino volonté luyali na ba biloko ebele wana Pointe Noire. Nalobi toko lobango na nsima parce nalingi toyoka na biso na bino ntango nakolongola na Pointe Noire nakenda na sango malamu na kati ya Brazzaville na kati ya Kinshasa. Eh bien, tosali yoso tu ekoki bamama nde eseki bamama lozwaki. Bamama natindi mama na bi mama al kena na bango esika moko pa bayeba mutindi tokosalaka sinsani. Bamama bapesaki 283 000. Nalobi oyo bamama eseki bajeune toboli bino 4 fois 3 fois esili basali biso soirée ya malamu toinvite ba ami yoso tutukuti kuna. Eh bien, yalaki esengo mingi bale lisolo etc. Allez, bainvite bakeya bango na 1 heure du matin. Totikali kuna eh bien nabimi libanda sika bapasteur banani bavandaki natala likolo ya mur kuna kabambi ya nyoka na motu misato me miso alaki kutala ngai natali nalobi Pointe Noire kaka vraiment. Nabengi ba tata foko banani ba pasteur balaki na ngai nalobi lotala nano kuna eloko nini lokomona kuna na mur eloko yadi te nalobi mur esali boye ezwi na colonne ebe entre wana lotala nde lokomona likambo yali kuna bayi kusekisa ngai batali tokomona eloko te ye mpe ale akitisi motu na ye alingi akenda nalobi non kokenda te zila nano wana
zila nanu wana. Alors atomboli lisusu moto, mais miso na ye ya di phare. Namoni na kati ya biso moto akomona bango alili akate nalobi bon kenda na ye so yaki kwa osala misere na kati awa oyo ngomba yangana ya tata Simon Kimbangu alinga mutumuli te solo tumuli ye makambo koyalawa lo ye pwa na ngai pwa lo ya kumeka ngai soko nali capable kusimba bino be ngai oyo ndako na ngai yangu wana na kulala hakuna na butu na lingi lo ye hakuna tuka kusolo na bitu na ngai. Patata makambo yali mingi mokili bebi kubeba vraiment kubeba. Nathalie nalaki tellement fatigué et batum nalbi non na bengi tata André Foko na to des doigts nalbi lo s'occuper na batu balingi ko confesser. Eh bien na kote na bango na ndako tobongisi yo surtout parce que noki be kokolo di koko, alors ça ne va pas. Nalobi ale tango lokende. Eh bien nalobi la bino awa ba rose chrétien baali ba franc-maçon baali bandoki baali kasi na Pointe Noire je ne sais pas moyen kutanga bango yali te. Eh bien baoyo kaka ya Lingomba babandi kuya yotala bafikula mutindu na mutindu bastatuette ya mutindu na mutindu otali yango bamosusu bakomande yango na Japon, bamosusu na Chine, ya mosusu na Paris. Alors natuni bango mais oyo alaki na oyo ya Chine nalobi olukaki nini na Chine? O balobaki soko nazwi maji wana na ala le plus riche ya Pointe Noire. Kasi lelo nakumona ki richesse na ngai wapi yango richesse na yo bapesi o yango wana naye kuzongisa biloko yango parce namoni ya ditina te. Bon oyo japonais aye mokonzi ya biso alaki awa albi na biso lokeba mutu moko akuya awa akoya po akuderange bino. Donc ntango balaki kuya na nkamba po akuluka nga na traverse bakomelaki deja mokonzi na bango ke tusi kubenga fuma Kimbanguisme akuya awa ye mwana tata Simon Kimbangu akuya kulobisa biso moke awa balobi lo ya zoba te soko lolandi bango bien richesse yo surtout balingaki kopesa bino lokozwa nguliaka te nzela yo surtout ekobonga. Eh bien
le mal, coupé sa bisou Congo, on a rempli une grande malle. Chaîne, bague, biloko mutindu na mutindu. Pati yango kuna. Sanduku etundi. Eh bien, richesse surtout balingaki kopesa bino lokozwa ngudi akate. Nzela yo surtout ekubonga. Eh bien, le mal, kopesa biso biloko yango, on a rempli une grande malle. Chaîne, bague, biloko mutindu na mutindu. Pati yango kuna. Sanduku etundi. Tokamati sanduku mukedi aka bapesi ale. Bati biloko kuna, sanduku wana pe etundi. Ale kamata sac. Eh bien, kopesa bindoki na bino ya kweke na lebi yango te. Mais kopesa yango bati yo surtout na kati ya sac wana. Mais soko tu continue que 2 jours kuna na éviter kana na luaki avion mobimba kwa biloko eyali matata mingi okenda kubotela biloko angana okebaka mais na lui wana eloko te aye nango tobongisi yango ale. Le vendredi, tu côté en avion. Tu côté en avion, c'est 45 minutes. Tu connais à Brazzaville. Eh bien, batata na maman, so tu sengi bino, lolo sa basapatu, bagage yana bino lotikango de côté loyebake motif eyali losala makasi sika tokomi na ntango so tosali makasi te tomonisi bolingo na biso te na tata nzambe pasi kaka ya na biso mais bato pointe noire bakolela il faut na jonga na nadi na voyage anga mosusu soko na longo na voyage wana nakoya kotala bino sinon ya bango yali bakobombanaka te nga nadi franc-maçon nga nadi rose chrétien biloko yango ozwaki yango pwani mais eyali kaka bato ya libanda te bandimi ya kimbangisi bana kati bango mutu bayaya komonisa ngai papa tosalela mpamba te parce tokomona ke toya na lingomba mobimba ya kotunga alors moyen ya na biso te yango wana tosengi bachance natuni yo tosalaki sinsani combien d'argent vous avez donné? Oh, nalaki na eloko yaka te napesaki 20 francs. J'ai dit mais vraiment eloko ke mosika na Japon kwe okenda koluka
bonheur. Alors sikawa oya kopesa na sinsani yo lubi olingi obongisa lingomba na 20 francs. Je dis encore communauté. Et comment ça que lui a dit non trop loin. Boka ni ana kati na binote nini te surtout binu bakimbangisa. Lukumoni sanga soni. Batu ba mukili baliawa lukumona baya kutala bino na kati ya bino ale etumba isi bimi albingana boyi makambo ana vana malamu lusala yo soto malamu nabi baningana bino na Paris twana lingomba na kati ya Paris tango bazairwa epai Congolais et pareil. Alors, soko makambo ekokanite ale babula ni makofi na kati ya ndako Nzambe. Alors bamindele bakoya kutala bango olingomba tukendaka kutala ngo na Kisasa bato mutema malamu kasi batu bakubunda asimi nzila yake na lubilu ya na nyongo lokufuta nyongo wana apres il faut lufuta ngo kana lufuti te pasi yana bino wana tolongo na Pointe Noire. Sinon, bayambi bisu malamu oyo bayaki promete que baya kumonisa ngai oyo bali capable kusala namonaki bango te namonisi bango ndako yango wana porte mosusu te porte wana soko lolingi loya kopesa ngai kusala visite loya. Donc, tolongoli kuna na aéroport bamususu babandi kulela. Ok, trop vite, wanda bamba tukuluwe avion poa ojonga na Brazzaville lobby. Kasi lelo ya di trop je di programme nanga isi sidi lelo yo tikana jonga na Brazzaville parce que dimanche papa Fumalongo akendaki akenda na Angola akujonga na Kisasa akuya kukamatanga na Brazzaville donc maya kuprolonge daka Nicolas yadi donc bino surtout bino bato ya soirée spirituelle bana devoir ya monene loke kulia kuna yalipwa na bino moko te il faut bango yo surtout balia boliango na bino esika moko omoni mosala yadi trop lobi nakendaki kotala papa Fumalongo mawa esalaki ngai ase akondi lokola nini alors albina ngai albi papa kulutu ntango naye kokamata yo na Brazzaville namonaki ye walaki nzutu bien nalbine c'est vrai papa depuis nakendaki na Brazza nake na Pointe Noire najongi baningisaki ngai te bato ya Kisasa mutu bakuningisaka ngai donc batata na bamama mokolo mosusu tokosolola soirée spirituelle
loyeba ke eyali moto asasukuli elamba na ye na savon ya pamba eyali mutindo mosusu oyo asukuli elamba na ye na savon omo eyali yaka mutindo mosusu yango wana mbote na kusenga bino nyonso tu luse prepare makambo yali ebele na nzela oyo tokokende lubongisa mitima na bino tokusenga bino makambo misato wana yali pamba te bénéfice lokomona na yango donc losala makasi tomonisa biso yali bana nzambe mosala yo surtout tokotumisa bino yali po bonheur na bino toyala bana ya botosi toyala bana ya botosi soko toyali bana botosi makambo yo surtout eyala très bien kasi kana toyali bana botosi te mabe okoka koloba te yo mwana botosi alors que okomonaka moninga na yo juwa parce que ye akopata kitoko ya yo basumbelaka oyo elamba ya kitoko te wana yali likunya lyakosi okotisi na motema na yo mabe wana tolingana bolingo ya solo bino wana bukama na lubilaki binongo chaque fois na kolobisa bino nalobi lopesa exemple tokopesa exemple na makambo nyonso tu bizaleli na bino kopwana na baninga na bino il faut loyala bana epai nyonso tu lolobi toyali bamwinda mwinda okokenda kokwea na libulu te parce que oza na mwinda na yo sika libulu eyali okokima libulu comme bapesi biso moyen ya komona na bino liaka nde toya kokutana awa nalobisa bino moke wana ya lisolo ya famille naya kokotela bino awa parce que parese oyo lozwaki na nsima na nga namoni yango esengo te namoni babrike losali awa c'est très bien mais loyebi combien de temps nali absent hein? lelo loyala na mission totala mosala lokosala e vendredi bakoyaka lisusu te vendredi biso batambusi moyen te topona baninga na biso batambusela bandimi awa po biso na chaque vendredi na mercredi tozali toujours na soirée tokomaka soso oui mais topona baninga oyo baseconde biso batambusela bandimi nakoya wa vendredi prochain nakoya kotala bino bandimi batikilaka bino bato awa po basalisa bino na mabonde na makambo nyonso tu kasi namoni ke lokomi koya baparesseux na boyi na matadi losepelaki ingeta asali bino malamu pourtant kuna yalaki na kati yali ville ya monene te ville ya moke kasi il faut loyala na conscience que bango nyonso tu balaki conscient ya mosala bakosala yango wana bavandisi bino malamu e gouverneur sikawa ayebi lingomba asa aleki na nkamba
Donc, oyo alaki kuna liboso apromete ti ale nakanisaki ya kuvanda 50 ans kuna na Matadi kasi ale bachange. Donc tukumeka kusala makambo oyo ekoki kwa tuyali na kabambe ya mission ya kupesa kulonga baninga na biso ata ana libanda akoya kokotela bino. Namoni esengo parce baninga na biso ya katolike bakotia ya nzambi malamu naoki bakotia tukenda kaka wana musala bapesi biso soko na libanda tukupesa exemple malamu bien tata nzambi akufungulila biso nzila. Mais il faut le vendre ba modèle musala yo surtout le kusala nini yo surtout bien le monde sake le abandimi atata simo kimbangu bino batu le na mwinda balukaka sika mwinde yali na sika mwinde yali te balinga sika mudidi te tika bale labino bakoti awa na mosala na nini yo surtout le monde sabango exemple que bakoti nzila mabe te bekokota na nzila malamu tokani bamama. Donc nakotika bino 10 minutes tata pasteur a continuer mais je reviens lelo sinsanya lelo yo tant nakubima le préparer parce que nayebi basakosa bino ya mike wana bino bamama tant